Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel. Si quand ma jimbel to kasi bo apemeta to longo li eka. Voilà il aksa ke bandini na ngona magazine speak inward. Ngabungu ti, ngabungu ti, ngabungu ti. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel. Si quand ma jimbel to kasi bo apemeta to longo li eka. Voilà il aksa ke bandini na ngona magazine speak inward. Ngabungu ti, ngabungu ti, ngabungu ti. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel TV, Bourguis Officiel. Si quand ma jimbel to kasi bo apemeta to longo li eka. Voilà il aksa ke bandini na ngona magazine speak inward. Ngabungu ti, ngabungu ti, ngabungu ti, ngabungu ti, ngabungu ti. Na banane ko pesa merci. Na Dani Sable PDG ya Tramako, na équipe na ye mobimba ba ko accompagner ye. Merci pour la disponibilité na bino. Félicitations pour vous prouver que vous allez vraiment ba combattant, ba militant, il y a Pius Mwabilu, ou il y a général, il y a Fatih Béton. C'est que 2023 ils abisso. Merci Dani Fab. Merci beaucoup. Un message pour la reconnaissance. Bon, Baoyo Bayakite, merci beaucoup. Nous vous informons vraiment que Tchangou est tombé. Vraiment, union sacrée à Kangi, terrain Malunga. Baoyo Bayaki côté le cal, à ça maîtriser Bango Mabélé. Baoyo sur ma casté, union sacrée, c'est union sacrée. Merci beaucoup. Nous évoluons bien. Je vous remercie. Rendez-vous na Tchangou. Rendez-vous na Tchangou. Awa Toyoko confirme. Oh, ils allaient échantillon. Je sais que fou les alliés, mais Bagno Baoko Yate ils allaient échantillon. Je le sais très bien. Parce que derrière Dani Sable, il y a des milliers de personnes. Vrai ou faux? Merci beaucoup. Lelo, ils allaient surprise. Lelo, le cordon Badi Banga, ensemble na Bandeko, il y a Société Tramako, Génie Civil toujours, tu veux accompagner, parti Nabiso CNC, il y a plus de 700 personnes. Lelo, il y a qui tombé, tu allais awawa. Cordon, et Sengoni, le commun à Lelo, bananayo na mabeli. Tozan et Sengoni Makasi parce que Lelo, ils allaient sous matérialisation et à Libala. Oui, ça les maquis entre Congrès national congolais, son excellence Pius Mwabilu Maïmoukala, na génie civil, dont le parrain, il y a Libala Wana, et ça professeur Jano qui kanga l'angoïto, betele maboko magal. Moi, il y a Fatih Béton, moi, il y a Pius Mwabilu Maïmoukala, bana ya Congo, tu es soutenir Mokonzi Mboka. Parce que Lelo, Bakadiam Pemba Balobaki, Mboule Kobeta, Togosa la plainte. Tosali peut plainte, mais Tosali débordement. Et c'est un côté. Yango Tozolo Baker, Bayini Mboka Wana. Yango Tozolo Baker, Bayini Mboka Wana. Baye parce que Tosali débordement les lots. Là, il y a des pères et des mères. Et Koleka. Parce que là, Wana, ils allaient combattre balkanisation. Fatih Béton a lingui balkanisation à Congo. Il y a un dialogue politique entre le gouvernement na M23 na Rwandais. Il y a un Salemi Lelo et sa victoire Yaban Mboka. Et sa preuve qu'en 2023, Fatih Béton s'entend au monton mêlé. 5 ans Moussou Fezali. Dani Sable, candidat, il y a Oyo Bana Mboka, il y a parrain qui. Na banane ko pesa merci. Na Dani Sable PDG ya Tramako, na équipe na ye mobimba ba ko accompagner ye. Merci pour la disponibilité na bino. Félicitations pour vous prouver que vous allez vraiment ba combattant, ba militant, il y a Pius Mwabilu, ou il y a général, il y a Fatih Béton. C'est que 2023 ils abisso. Merci Dani Fab. Merci beaucoup.
Un message pour la bon, Baoyo, Bayakite, merci beaucoup. Nous vous informons vraiment que Tchangou est tombé. Vraiment, union sacrée à Kangi, terrain Malunga. Baoyo, Bayaki, côté local, à ça maîtriser Bango Namabele. Baoyo, sur ma casse, union sacrée, c'est union sacrée. Merci beaucoup. Nous évoluons bien. Je vous remercie. Rendez-vous à Tchangou. Rendez-vous à Tchangou. Awa Toyoko confirme. Oh, ils allaient échantillon. Je sais que fou les alliés. Mais Bango Baoko Yato, ils allaient échantillon. Je le sais très bien. Parce que derrière Dani Sable, il y a des milliers de personnes. Vrai ou faux? Merci beaucoup. Bana Tchangou, tango nyonso moni to lobaka na bino kaka ke bon moni bino moko nani oyo aye ko représenter bino awa na congrès. ezali ya PDG Dani Sable mutu mosusu te donc yango moni bandeko na ngai ya Tchangou bino mozomona yuno sika lemuka ne kwani me betum kasi to kutela data mona yaka leta yani kaka kabuna kwa ouais biso dem to ngandem na simba penza tozoloba déjà na lobi de ya Tchangou déjà tombé balobi zolo soki ya yote komeka kokotsa musapi te poko ya kosimba miyoye pola pamba Tchangou comme ezalaki ya bango te Tchangou ezande ya bango do bango nde si basimbi miyoyo donc na minute Dani Sable nde wafina madani nde makambu donc toza déjà Tchangou déjà na esa ba comédien nyonso na bibie ya Tchangou ba comédien ya Tchangou bayebi Tramako bayebi président Dani Sable très bien donc biso toza la soutenir Tosimba wafina madani ça vous donc nakoyebisa bakomende mpo bayebi déjà si tokangi déjà liboke président tant ça surpris mais liboke oyo tokangi moyena bimisango na TVZ te mpo batsongi bisu bayiba idéologie donc eza likambo te toyebi TV ndenge ezalaka donc tobombi mayele bokosutuka kaka me Tchangou nde biso oyo bakolo Tchangou ewawa muntu c'est makasi parce que la maman présidente ya fondation ya Dani Sable na Kishasa Mobimba to ana esengo to compagnie honorable na biso donc elongola nzambe esi tolongi to yaki to sepela unité oyo président de la République a sangisi biso en tout cas ba maman to soutenir ba maman Tchangou to soutenir honorable Dani Sable to jamais déci donc papa social ne boyebi il y a ta 0 heure obeti porte à fongolara donc un mot place à la okio la mousse à la mousse ndenge toyaki lelo ezalaki sortie officielle union sacrée d'ailleurs on a de compagnie qui paye candidat sur Dani Sable le PDG pour toi que c'est et le la bâtiment sur union sacrée vraiment na CPI na ba cellule na sonyo ne ba répondre et précisément ba toi outi musika la maluku ouais on comment ti place oyo félicitations les sous merci beaucoup vraiment message relancé na ba ndeko na union sacrée na ba ndeko na la CNC na ba base de son programme de groupe Samango pour que la milité PDG ba na ba descente matin. Oui, message à relancer pour l'union sacrée, toujours bon moko pour ma camisole de liboso. Pour la battue à CNC, toujours soudé, pas m'battre à la tête de la terrain. Nous avons déjà qui tardent là la cellule. J'espère moi demain on sont aux alaba meeting populaire pour la Bisson. Merci. Le lot toujours confirmé bino que Tchangou ne tombera jamais parce que PDG Dani Sable yenda za charge mobimba Tchangou. Tchangou to biso moko te, Tchangou mobondo. Donc na cadre union sacrée donc yende donc charge Tchangou. Soko boy Dani Sable sala mokili na yo. Pon Tchangou libaya mutako tsa azate. À part Dani Sable, azo pesé koleka tous les candidats Tchangou. Vraiment bana Tchangou candidat valable na biso PDG Dani Sable. Merci. Au répète Sabana Tchangou nyonso message nini na ba descente na yo calendrier na yo pour à bientôt le bureau mouké mais terrain de belé. Oui, merci précisément là-bas dans Tchangou. Bah vous allez jamais déçu parce que bah ibinga déjà esali langai. Na quantité pour na lukambo mais na déjà na mouké on nzamba pesa ngai pour na ko soutenir batu. Ngana za zelo, c'est sable, c'est zelo. Même na mai okomela ngai. Même na mbetu kolala la ngai. Même kotamba na ngai c'est que naza partout. Et nous sommes au Lukangai, au Lukingai, la servir yo.
nayebi ke Delphin Tunu là a ce que tozo bima poto bim sa PDG Dani Sable ba accompagner na base na simato kende kuna. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Bogis Officiel TV, Bogis Officiel TV, Bogis Officiel TV, Bogis Officiel. Sika na majimbele tokasi boa pemeta tolongo eka. Voilà elaksa ke bandini na ngona magazine speakinois. Lingabungo T, Lingabungo T, Lingabungo T.